Ministre wa Yambo ya Kala Augustin Matata Mponyo alobi azongi Kinshasa pona koyanola na misala ya bosembo na bofundi ya inspection générale ya finance na bopengusi million kama misato ya $, ya parc agricole Bukangalonzo. Matata Mponyo alobi lokuta lozali mingi na rapport ya IGF. Mampinga ma ekolo Congo démocratique malobi ete mabomi batumbuki ba ADF koleka zomi na Alungupa na Rwenzori na Nord Kivu. Ezali motango ya Yambo mopesami wuto bobandi ya état de siège poso moleki nzokandeli penga ya mampenga ya Uganda likomi na Beni lobi. Bakambi baike ya Afrika kati na bango président Félix Tshisekedi bazali na bofungoli ya gbagba ya Kazungula ekosangisa Zambie na Botswana. Président Tshisekedi adekisaki suka na mposo na masolo na bakokani baye ya Sudan na Egypte pona matata ya barrage Renaissance Ethiopie ezali kotonga likolo ya ebale ya Nil. Mosani ya ndembo ya kala Claude Makelele a komintoma ya lisano ya ndembo ya RDC. Fédération Congolaise ya Football a epesi ebonga eye na esika ezalaki Aziz Makupula.